avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend, mais c'est un peu en retard, mais nous sommes quand même là. Tozali le 12, l'obi Tozala qui est 11 septembre, Tozala qui est invité l'ambassade à Israël. Ici, Katokutani, ambassadeur aux États-Unis, rappelez-vous, le 11 septembre, c'était quand même bien, cette rencontre-là, c'était bien. C'est un élève qui a tué son frère, son collègue de classe, dans l'une des écoles de Kinshasa, la capitale, Makamuto Vivate, Bana Basaliango. D'où est-ce qu'ils ont tiré ça dans ces numéros de l'émission? Makamwa Misolo, Batoba Komiko Sala Anko, on demande aux gens que Bakende Kofuta en parle la voie bancaire, la voie bancaire plutôt, et du coup, Ezambongo Pasuka et Katana, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ça? Mieux vaut prévenir que guérir. Masolona de Piti, nous avons été au ministère de budget aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? À l'hôtel du gouvernement, na ba ministre Otozaki na bango en contact parce qu'il me fallait amener na la kati ke na komema moi mboka Jean Kanya oyo a inventé module moko oyo caméra n'explique kibino lobi. Je crois que bakotiela bino en vidéo parce que zana lingala bino moko bo comprendre ba capacité de cette caméra là. Boye imalamu na isika ya liboso na oyo etali ko sangisa ba données. Analyse ya ba données pe technologie ya bokengi. Oya 2 giga innovation ezali ko laksana lolendo nyos. Nazali ko laksabino Sara. Masinya ko kangisa bililingi pe ko yoka oyo ezali ko lekana pantate oyo ezali ko pesa na likoki ya komona na 360 degrés. Sara oyo etambisami na mayele ya AI. Et comme na mokili oyo ezali na bandelo te. Totala makambo oyo ekoya na nzela ya ebongiseli na biso ya kotala. Koyoka mpe kokebisa. Bamonaki mayele moko ya sika oyo ezali kolongola bisika nyonso oyo bato bamonaka te. Sara azali kopesa sango oyo ekokani na mosusu te na nzela ya ba détecteur audio 10. Oyo ezali na bososoli makasi pe na bisika ya kotala oyo ekoki kobongisama. Ezali na masini moko te oyo ezali na likoki ya kotala na vitesi ya 360 degrés na 360 degrés. Sara esali coverage ya mobimba na nzela ya teknoloji ya FOV oyo ekanganaka. Sara ezali ndakisa mpona makambo ya sika na oyo etali teknoloji ya kokengela. Likoki na yango oyo ekokani na mosusu te pe ya koyeba ata mwa mabe moke na misala ya kosala biloko esali ete ezali lokola ya tina mingi na baizine ndenge na ndenge na ndakisa. Na mosala ya monganga, na baizine ya pepo, na baizine ya mituka, na baizine ya kobundela, pe na misala ya kokengela bato. Busikisiki pe bosembo ya Sara esalaka pe ete te biloko ya tina ezala na likama te pe esala malamu. Na ba industrie ba automobile pe ya aerospatial. Sara esangisaka pe esalelaka ba données pona koyeba makambo nyonso ya mabe na batango ya ba processus ya assemblage na construction ya ba voiture pe ya aéronef pona ko assurer contrôle total ya qualité pe kokitisa ba coût ya ba production. Lisusu Sara ebongoli ndimbola na liloba kamera. Ezali kaka te masini ya kokoma makambo oyo moto azali kosala kasi ezali mpe kosalisa mpona kobatela sofele pe motuka. Koyeba makambo nyonso wana ezali na tina mingi mpona komibatela na makama pe na kozwa bilembi teli pe mpona kotala makoki ya kotambwisa motuka. Sara ezali ndakisa ya mayele ya kobongisa makambo na ndenge ya sika pe ya kosala biloko na mayele. Makoki na yango ezali nkuya ya AI ezali kofungola nzela na mokili oyo ezali na ndelo te. Pe ezali komesana na makambo ndenge na ndenge pona kokokisa mposa ya moto moko na moko. Longola kosalama na yango na ba izini, Sara ezali kosalisa ba soda mingi.
makoki na yango ya kokengela pe ya kokengela bato ezali kosalisa bango na mosala na bango, ezali kopesa bango mayele ya malamu na tango ya bitumba pe tango ya kobongisa makambo, mayele ya kokotisa mingongo pe bililingi na 360 degré na kati ya ordinateur ezali kosalisa mpona koyeba esika nyonso oyo moto azali, koyoka makelele nyonso pe koyeba esika oyo moto azali pe kozwa bikateli ya malamu, ezala na mabele, ezala na mai to na likolo. Sara azali pene ya kobongola lolenge ya kokengela basoda, kopesa basoda ya basoda ya mai pe basoda ya pepo, likoki ya koyeba ndenge makambo ezali pe mayele oyo ya kopunda oyo ekokani na mosusu te. Pona bisika bato oyo bazali na likama bazali to ezali na basango ya tina ebongiseli Sara ezali kobatela bango na ndenge oyo ekokani na mosusu te. Kozala na yango ekenge epekisaka makama oyo ekoki pe ebongiseli na yango ya kokebisa esalaka ete bazongisa monoko noki na likambo oyo epuki mibeko, kobongisa libateli na bisika oyo ezali na likama. Na Sara moto akoki kokima likama ata moke te. Tosala lokola bango mpona mbongwana oyo ezali kosalama na makambo ya teknoloji. Benga ekipe na biso mpona kozwa toli ya ofele lelo. Na Sara ozali kaka komilengela te mpona mikolo mizali koya, ozali sika awa kuna. Voilà. Eza ndeko na bino nde mutu a inventé. Nde na prometaki que na koti kate, j'ai promis de soutenir tout ce qui émerge. Na beti porte et pas ministre, il y a recherche scientifique. Ministre Kabanda qui m'a reçu à la minute à Beninga Yakanaï, à Yambié. Na beti porte et pas ministre, il y a peut-être un ticket numérique. Augustin Kibasa qui nous a reçu cet après-midi, Naye. Au futur, les personnes ne peuvent toucher. Je voulais que ce projet appartienne à ce pays. C'est ça la notion. Qui donne de l'argent, pas que ça appartient. Je suis prêt à laisser. C'est ça. En tout cas, moi, je ne peux que vraiment vous remercier. Et rassurez-vous, je vais bouger tout le monde. Je sais que pour l'industrie, s'il y a d'autres ministres, il faut voir. Je vais vraiment le voir pour que ça soit développé. C'est surtout que, bon, vous ne demandez pratiquement rien. Tout ce que vous, au contraire, vous apportez quelque chose de choses. C'est vraiment... Et Moussalande Yangwana, mais tant qu'on a joué à la Monica Batou, bazo ganga, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pas d'entrée. N'a pas quitté sa vitre. Nenge, y a ba élu, n'a ba électeur na bango. Tant que ba moninga y balubiwa. Voilà la personne qu'on attendait. Et na koti, nazo talisaka batu que Moussala na bisonde yangoa. Moussala na bisonde yangoa. Na lobi na kokende koti kabino parce que bo pone langai pona o Moussala wana ya ko faciliter bino certaines choses. Les amasolona de pité bande konangai oyo tozanango. Mais sur ce plateau na lingi na yambela bino un invité. Invité Oyazo Kota Awa Tokosolo Lanaye Makambu et Beli sur ce plateau. On reçoit le pasteur président Godin Poé. L'invité de ce soir, pasteur, professeur, honorable député national, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Chinois. Godin sur ce plateau. Allez, bonsoir, honorable. Bonsoir, moi, mon collègue Pango, honorable binationaux, américain, peut côté mon congolais. D'abord, nous avons souhaité un bon retour à Kinshasa. Bon retour wapi ngana zalia non aux États-Unis bino ba français ndebo zalaka le mot quoi voilà honorable bon yolinga babenga kayo pasteur mingi voilà pasteur sur ce plateau tokolobela moi makambo belé ouais il y a les mesures prises par le gouvernement
pour stabiliser makambo ya misolo parce que wanande batu oyokaka ceux qui facha dollar ekita oui, les gouvernements a pris quelques mesures là-dessus tokolobela yango. Nous allons ramasser quelques questions importantes, peut-être quelques questions d'actualité ou to aborder sur ce plateau pour permettre aux gens yakoyeba quand même yo zali komona na ba domaine wana. Mutuna liboso parce qu'on doit commencer par là, soyez na bandi kuna tena koza la tranquillité. Je ne sais pas si vous avez appris que moi na moko chubi moninga na imbeli et que moninga na iwana kufi. Oyoka chango et salinga somo makasi ngai na yebaki yango te lokolo yebi ba rezo nga na tambolelaka mais moninga moko tino muto atindele nga image na tango tozoya et sali pasi makasi ke makambo eza koleka na ba États-Unis na France et côté libiso d'abord rezo sal oyebi na réfléchir mingi ta on azo tala Asia bana wana. D'abord nazo compatir na famille où ils allaient victimes ya elokoyo. Mais je me suis interrogé également sur responsabilité à moi na wana où ya bomi moninga naï parce que tango zota la ba âge na limite que ba l'existe déjà ba 12 ans. Ouais. Leçon il faut qu'on tire. Ils allaient que depuis un certain temps biso na Congo tous allez confondre démocratie na laxisme. Tala na ba télévision na biso batu bakoya ba fingani mutoto na bango likamwazate. On appelle ça la démocratie. Ouais. Kende na beya wa. Kende na beya. Na Brazzaville wa kenda wana. Okuta buzoba oyezali awati. Donc c'est-à-dire que lelo biso tozali exemple à légèreté na monde. Et bandi na bana et okende musika. Tala lelo ezana ba commune lokola ba makala ngai na zaeli afuna. Soko li otondite na makala ezana ba bisika o ba parents bazali kokota na banda ko ba 17h. C'est le laxisme ça état de droit. Nazali ko profiter na émission na yo na féliciter VPM intérieur Jacques Chabani na moni aza vraiment na trace ya prédécesseur na ye Peter Kazadi parce que lobby na benga kiye na babuzoba oyezo koma na Gombe babare kominda kunyonso koleka matonge na Gombe. Les ambassadeurs se plaignent, personne ne réagit. Tango biso tozaki awa buzoba waneza la guitare parce que j'intervenais régulièrement. Mais maintenant au kuta pembeni ya primature bazolamba malewa. C'est du jamais vu. Nous avons touché les fonds. Bon, à quelques mètres il y a primature barizali malewa ezali. Malewa ezali. Donc soko yokaka ba musique wana et katanaka c'est parce que ngai na yebisa batu ke buzoba ekoleka na nzela na ngate. Nazo féliciter VPM intérêt Jacques Chabani pour la réaction na ya lobi na 1h du matin. C'est normal. Bana bazana classe. À réagir à Salini. Non, il est intervenu directement kati musique wana. Oyalaki ko sala na kolobate parce que yemoko foazwa initiative wana. Nous avons touché les fonds. Comment voulez-vous que pembeni ya fleuve tozali na guerre bari ya mike eza kobotama me ezali source ya insécurité pona mboka na biso ba infiltrer bakoya babatani wana. C'est quoi finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Donc Nalikambo ya mwaneye, c'est le laxisme. Nous négligeons tout. Okokuta mutazo finga batu na TV, balobi obotika yazo azo détendre batu. Est-ce qu'on va détendre les gens par les injures? Pona nini bana wana ba yekoli ndenge ba simba kambeli. Bitala tala, baza komona ndenge za ko salama na Paris, ba théâtre ya buzoba, ya crimi oyo. Il n'y a personne, on ne contrôle rien au Congo. Mais c'est quoi ça?
Et voilà, aujourd'hui, nous perdons cet enfant. Ouais. Ouais. Et bandit. Ouais. Donc, Bissot Tokomil est là, rentrée. Parlementaire. Ils allaient les 15. D'ici 3 jours. Aux alliés, mon laxisme. Donc, yo monique Congo et Andombolo. Moi, je crois que le Congo, c'est notre pays. Bien sûr. Je prends l'engagement. Ce qui laxisme est continué, je serai le premier à interpeller le gouvernement du Congo. Parce que c'est que jamais vu. Comment voulez-vous à côté primature, basta la malheur bande konangai. Yo aux amours aux États-Unis. On se couta buzoba na Maison Blanche. Aux amours aux États-Unis. Tant aux les Champs-Élysées, au couta buzoba wana. C'est quoi? Donc aujourd'hui, il n'y a plus de quartier IP na Congo. Kota na Gombe malheur etondia ba musique ko beta butu nyoso. Tant on a sala ki mo conserver la kisasa bazako banga mais babandi na kotika bangote. Soko na bengi mutu ya domaine na ye. Omoninga nde omoninga boy, omonanga na bira mutu te. Omonanga na bira ministre moko ta part ba misa na ngai to zakana bango. Okokutanga na bira mutu moko te. Lokola bino bozali ba laxiste donc bolingi biso nyonso tokoma ba zoba na mboko yo. Moi je l'ai dit, moi je m'assume. Na kuti na domaine ya mutu buzoba, je l'interpelle au palais du peuple. Et je veux solliciter son départ du gouvernement. Naza candidat ya loko to mundingo moninga boy. Na ibi déjà que lokola na bonisa ka miyibi, bosa elanga cop, naza candidat na eloko te. Voilà, nazela ka mokolo nzambe ako imposer ngai, ça va venir. Mais on ne va pas accepter que ezali passe moi na wana kufi pona laxisme. Ouais. Et pas les sous télévision et puis ça va battre mayele. Mais ce que l'on a la télévision au Congo et l'autre a liboso richesse au Kozoa. Et ça va injure. Et on appelle ça la démocratie. Ouais. Voilà. Parce que donc je m'excuse pour l'émotion parce que ngai il y a yebi ba raison na ngana tambola kana zui l'information na tango na zokote pa na yo. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Mais on a des problèmes de responsabilité à bailler politique, pasteur. Mais oui. Ce qui est tali, total en la campagne électorale. Tous ceux qui insultaient les gens qui pensaient que l'élection va gagner Congo sur base des injures. Hermoko va récupérer Bango Bamemi Bango na Lubumbashi. Et pas Moïse Katumbi Tchap. Tous ceux qui insultaient les gens, la majorité, je l'ai dit à la télé. Les lorsque qui ont tali Batouana Lokola na Katanga et Kauki, les lots comme on a ministre comme Kotambo na Batouana Matana Bango Kitaba. Est-ce que ce n'est pas une façon d'encourager l'impolitesse, l'éducation au Epola? Ah ouais, c'est comme si nous sommes dans un pays de non-droit. Mobeko Zate. Bon, c'est déjà même vu ça. C'est honteux. Mais je ne plaise pas pour ma chapelle. Aux témoins, au Monakingai, avant Batubazo Mbongo pour Longo Langai. Mais Nzamba confonda Bango Bango Basukana Palenga na Cloti, na Samanda. Seul, ils avaient le soutien de tout le monde. J'étais resté seul avec mon Dieu. Au Monaki, moi, discipline auto, tchekiao. Bisoto Zako Fingi Motuna TV, ok Makala. Vous avez vu comment on a fait bouger cette ville. Mais c'est laxisme, ça vient d'où? Na elengi ya kolobaki, oza homme d'État, ils allaient sous-souter parce que Bouzo Beleki. Nazali ko profiter na féliciter colonel Oyo. Oyo na mona kazongi saki général moko zwaki sens contraire. Colonel wana yo yebaka bato mingi. Faut que la ngaye, faut na sombele sakalos. Parce que c'est-à-dire il n'y a plus rien. Donc chez nous, nous sommes dans un environnement du faux. Ba diplôme ça ko kabona lokola ba biscuit, même biscuit ba tsaka ngonde ngwana te. Ba grade ezali ko. Mais c'est quoi? C'est quoi, mes chers frères? Hein? Nazo biso kende kata na be yawa okuta buzobo yawa. Na be yawa ya sasu yo fingi mutu na TV. Non, c'est le laxisme. C'est la démocratie. C'est le laxisme. Ce qui kaka meki ko kanga batu. Tshisekedi devient dictateur. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Nga inayo. Ata ozo wangana. Ngana to tamboli na mboka oya ba démocratie. Okuta buzobo izali awote. Ozo comprendre. Ouais. Et puis ma ben abiso ezali ke ba ONG ya droit de l'homme na biso bango nyonso te mais mingi bazana ba obédience politique mais c'est sale.
Soko lingi au sala politique yaka toko tout aranayo. Mais tant que zali ONG, il faut bozala wana pona koluka ko sembola makambo. Exacte que ceux qui va kangi moto non état de droit état de droit ingolo ba yo finga bato. Hein? C'est compliqué. Voilà, vraiment c'est je vous dis tant on a moni image à moi non ça me fait très mal. Ça me fait et tout ça parce que ngana zo pesa yo. O moni babiloko bazako sala ko dépenser bambongo butu butu tozo kanga kuluna. Mais c'est du comestique. C'est fardé. Soki balingi basil sakuluna. Ba bandanan ko kanga nganda ya diamba nazododo. Et personne, ça n'intéresse personne. Kende na banzera nyonso okuta bakoteka zododo na quoi? Ouais. Mais c'est quoi? C'est quoi? Enfin, on ne va pas se plaindre. Moi je te l'ai dit. Au moins ngane na zabo nazolo bango na TV. Ngana diaga na biro batuti. Yanke na plan na ye yuma pe na plan na ye. Donc ngana yuma me na plan nanga. Hein? Godempo yuma wa mela yanke. Donc nako die na biro motute. Oye na buzoba. Moi je vous dis même s'il faut que na sala motion à censure seul contre le gouvernement je le ferai. Mboke zozonga si mais izana soni naza ko sola na ambassadeur moko ya mboka État africain. Makambo yebisinga yiki esalinga ina pasi. Pona nini toko linga te to décoller. Aujourd'hui regardez. Il n'y a plus de quartier IP na Congo. Exact. C'est quoi? Exact. C'est quoi ça? Ata bondi maraba tout est yebi penza ngana tant on a pris à vilo. Au banda ko bima mona ba komba chaque jour. Je l'ai fait pendant 4 ans. Mutani ngana te. Tant on bendi moi cheke bolingo bo sanet boningi sangai. Mais nzamba konfonda bino. Le Congo a besoin des hommes de grand profil et dévoués. Donc, tozonga bato parce que tala mwana wana ndenga kei. Ndenge zokenda na komona ba banda okata bato ba mitu awa na vila kesasa. Donc, ngai na yo tozana musala o esengel to sala po ete population azala sécurisée, azala. Voilà, pasteur Godem. On a président. Le lomo na gasus bato kombaka na mboko. Bondi makaba tute bino. Na ya bo kanga balar bo banda otindela biso mbongo te. Grand marché yango wana esili. Metrokin natika 750 millions de dollars. Muto akosima mbongo wana. Allez à tondolo. Parce que vous croyez que déjà, donc c'est-à-dire lorsqu'on exerce le pouvoir d'État, c'est pas pour s'asserer des chaussures, c'est pour donner de la grandeur à sa nation. Ma foi. Au Kokuta moi bateau, il y a des gens, il y a 10, 15, 20 ans, qui n'ont pas tout été Namboko. Aujourd'hui, bazana ba 20 immeubles. Et ce sont des héritiers. Et il n'y a personne pour poser ne plus que la question. Ketata. Il y a 10 ans, Yozagi n'a pas tout. Comment on a 15 meubles na Gombe? Est-ce que ça... Et vous êtes en train de distraire les gens en lutte contre la corruption. Mon colonie, la Kisabiso rapport, il y a gestion à la laba. Il y a Okatanga, il y a Kinshasa. Et ça, il y a un Sankour, Bimisi, ma caméra, nyonso. Oh, il doit appeler le gouverneur de Sankour, Azana Nini, Azana Nini. Gouverneur de Mongala, Allah la Banzala Naye, Anna Bangele Naye. Vous voulez prendre les enfants de dépôt des eaux sauvages? Non, mais si... Vous pensez que tu as dit compte na bilo na porte de millions? Bon, oui, d'accord. Ceux qui n'ont là-bas, gérer bien. Ceux qui gestion les alarmes, on doit pas... Je n'ai rien. Si na Katanga, gestion les bien, yo lingi rapport. J'ai dit ceci. Oui, au lingi rapport. Mais puisque ces rapports-là... Pourquoi c'est un malam? Oui, non, mais ce qu'ils appellent malam, pourquoi l'acharnement dans Bato Mongala, gouverneur à Mongala, Zana Elokoni? Mes amis, Dieu vous jugera. Avant Zamba juger, binobo salamakasi, n'a comment me cause n'amboro été, bon, ne pas la place à ville. Allez, on a essayé de... C'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait pas de chaussures il y a 20 ans, a commis à 15 meubles na go. Même à ta mouta souciate, à ko benga yeke papa.
tata na bino kufa tikelo nini c'est quoi moto akote kama futa affaire moto akokende lunda azupe soko kei landa soko kei lunda ngo yena mbongo otalisa biso traçabilité nango nambongo futa na DGI. Bon, ils peuvent vous tromper, vous, pas moi. Ce sont des enfants de voleurs. Ils iront en enfer. Ils remplissent des églises tous les dimanches, mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Allez, ça chauffe comme ça. Comment yo batbazo la lanzala yo yibimbongo? Yibimbongo à l'état donc ozo yibambongo anzela. O comment ne kota mara n'impepe. Et il n'y a personne, je vous dis, tous les 6 mois, presque, banzela ou basala ke bukanaka. Même moto a kotona ke papa, nzela ngo check mélange ndengenini. Nzela we mobutu atika ya maluku, ti le ezali. Banzela na bango ezali ka 1 km 3 millions. Ya lola. Et puis 3 millions Anna après 2 mois. On ne va pas laisser ces enfants de voleurs détruire la République. C'est quoi? Moi, je bozo iba. Papa ndenge tozaboyi. Nana zana mbeto eza monene ya stade de martyr. Nani? Nengo zana so wapeso ngombe mobimo aussi ça y est. Aussi c'était. Bambongo boza ko iba, boko kufa boko tikango. Et vous allez trouver donc ça devient baroque. Ko iba mbongo na Congo e komi lokola moi j'ai moko boyi. Toi Nabino. Nous on ne va pas où est le pangu ya mutute. Où est la République démocratique du Congo? Boraba 100 millions de personnes. Donc mutuna mutuana au monde to zaboye. Ba père tout bakufa, ba père eza banani ba Lumumba, ba Mobutu, ba Kasavubu, ba papa Etienne Tshisekedi, ba Mzelo Wandeze bakufa to tikala biso bana na bana. Papa nangai pe parce que père nangai pe akufa. Il faut que je mette mon père parce que c'est mon père là qui a fait que je sois. Totika la banana mutaozoba moninga wa. Voilà. Ah oui. Pasteur, ça commence bien. Ah oui. Mabe nayo soki nazo sala nayo mission. Nazana pour ça na changer, na comme kuna pour que tout bando attaquer biso news. Bon, tellement que nazana position boina. Yo le nozala défensif. Na kaka parce que oui. Tant mutu yo zimbongo. Yanzela oyibi. Oyibi. Et ces gens se promènent ici. Et il y a pas d'intimidation. Et Azolo Bazan n'a pas preuve. Dit, messieurs, vous croyez que nous sommes des bougres comme vous? Vous voulez nous importuner quoi? Ils ont encore la bino. Otongi Zela et celle 6 mois et Bébi Batou Nayote. Mais non, dit, allez jouer ailleurs, pas avec moi. Oh, est-ce qu'il a des preuves? Vous pensez que nous lisons des livres comme vous? Bobumbanité, mbongo na bino nyonso ndenge zako kende pai na epai. Tozana ngo bokoyoka loko. C'est quoi cette affaire? C'est quoi? Talabanzela nyonso ndenge kofi. Le président sort mbongo presque chaque année. Non. Non. Et le drame, c'est que Batouana Bazoui Bambon va vendre tranquille, population Zofinga va député. Ouais. Oui. Hein? Ouais. Batouana Bazoui Bambon va vendre tranquille. Ouais. Et ils ont des journalistes pour Baya, au Kendo Finga Gode Yaya, Moutuloko Langabo, Batindo Finga Ngayo Bandela Wapi. Talanga bien. Bandela Wapi. Au Bandela Wapi. Est-ce que pasteur a la corgue? Allez, tu vas battre le bana. Jésus a bêta la nangaï. Jésus a bêta batu fingo na église. Bon, orgueil. Il y a nazo prévenir bino na yebi ndenge salaka ba ko pesa bien ba mois 200 ba mois 300 batindo finga ngai ya obandela wapi obandela wapi obandela wapi. Donc nous parlons des choses sérieuses aux autres à la batunions. Moi groupe à batu moko bali akambongo ba koko na bino, mais ça c'est importuner les gens. Pasteur Yepsanga mikolo yo studio kota kana campagne mikolo bimisha tanzembo moko te. On a bimisha ça un succès. Oh wapi. Et ça n'a succès. Oh wapi. Na ligne na 4 succès. Oh wapi. Disque d'or. C'est pour ça na yo kaneko zo succès.
tika nyoka teya miyibi bande de voleurs. Nakoka bayibisinga ke na église ozaka pasteur, ozaka chantre, ozaka tout danseur, ozaka nani. Tous les pasteurs Godin pour les prophètes en couleur. Les prophètes. Est-ce que yo mon appelle ça donc mon éviter que ma pasteur a serré na mboko eza biso ba to valoriser boulot. Na église voilà. OK. Voilà, je voulais toi qui te donne moi mon kebu. Lutika moyibi tikale mo ke Jésus. Voilà, pasteur. Voilà. Et il veut l'intimider déjà, c'est là de près. Vous voulez nous importuner ou quoi, monsieur? Hein? Donc, vous avez des preuves. Vous pensez que nous lisons les livres comme vous? Vous pensez que nous... Voilà. Voilà. Donc, yo tongize là, et celle-ci, moi, batou noté, potozabana kokonayo. Dis, allez jouer avec les autres, pas avec moi. Zela sans garantie. Tous les 6 mois, Kende 24, et Katani. Mais comment on a devine Gobima? Voilà. Parce que tout ici, autant est belé na kaka parenthèse, ok. Ah oui. Est-ce que. Ah ouais, d'abord, on a joué tout na yomba. Oui. L'infouka. Oh, bah, l'infouka. Est-ce que Hollande mesure économique que le gouvernement congolais a aussi qui en bien qui en non, d'abord nous allons féliciter le gouvernement Nabiso na effort au bazo sala pour que biloko kitatalo mbongo ezala na valeur. Ça ce qui muto reconnaître en autant motema mabe. Mais malheureusement moi bobangi na ngai balingi ba mema biso na système ba demi mesure ya gouvernement elekaki oyebit tant on a ba yebisa bino ke bakitisa ki billet avion na yebisa ko na mesa noa na lobi ke ce sont des demi mesures, ce sont des mesures sans lendemain. Batindi bino ba pesi bino ba mo $20 bo ke na finga gode yo ya c'est au bandela wapi lelo mona su Congo Rose na mapatao exactement. Donc, c'est une prophétie. Donc, tu as peut-être que tu as dit que maïle, mais tu as une information sur l'économie à beaucoup de pays au monde. Il y a des gens qui pensent que Bazo ça la découverte. Aux témoins n'angana ibisa ki bango ke makambo bo bandia okitisa ba prix à billet avion tokotika la sans compagnie. Lelo mutazo fukate moi batu nyonso bazo ki ba $200 ba ko finga ngai na mwana mwampoi. Lelo bavanda sui bakoma ba après tu ba bolonga ba tu pamba on vous achète mutoyi et puis comment mutoyi ba million après c'est $200 ba ko finga pe bozoya. Hein? Donc biso eza motema mabete. Soki batu bazali ko sala biloko eza na nzela to betaka maboko. Mais soki to moni ke batu balongwe nzela to yaka na mwa moke biso pe to yebi poa ekolo na biso kende liboso. Yambo na mesure ba gouvernement na biso to zoa mesure ya malamo ezalaki mesure oyo ya compte unique à trésor. Au monde qui na salaki même tweet ko encourager kolobake wana penza bolongi. Pour nini parce que na système oyo ya ba sous compte ezo permettre gouvernement a yeba état réel ya trésorerie na ye. Nazo pe ce exemple, par exemple, sous compte où j'ai la solde ya paye ya ba fonctionnaire. Chaque année, chaque mois, donc en moyenne, l'État congolais sort $350 millions pour rémunérer donc agents de l'État. À ne pas confondre avec les fonctionnaires de l'État. Donc dans les agents de l'État, il y a les présidents, il y a les députés, les ministres, les fonctionnaires, il y a tout le monde. Et cette enveloppe-là, ils ont le col à $350 millions. Mais il peut arriver que, tant que l'opération est au Salama, va découvrir ba fictif, ba tout ba déserteur, seul douane est na compte, il y a trésor et tikala na sous compte. Alors, quel est maintenant le problème? Le col à bambon wango mingi zalaka gérer na banque commerciale. Au comment na soko l'État a sali ba bon du trésor. Parce que soko l'État a sali ba bon du trésor.
eza lokola ba titre azoteka bato baye ba sombi ba titre ezo permettre l'état aspirer sur liquidité monétaire mais bato na l'état akoya kofuta bango na intérêt donc ba banque bazo zombongo ya l'état ba déficit l'état yemoko et wana eza mesure ça fait depuis 2012 tozo insister que botika eloko na malamute ça côté wana gouverneur na biso longonia mais place oyo gouvernement na biso ebungi nzela eza côté ya kokitisa ba impôt pour na biloko ya grande consommation. Première difficulté eza boye mesure wana babandi ko sala ngo il y a cela plus de 20 ans. Moi dans la pratique financière dans ce pays j'ai plus de 30 ans. Donc ba gouvernement nyoso ya ba yakana ba mesure wana auto suspendre TVA boye ba opérateur économique ba kitisa ka biloko te. Par contre l'état ndé muto azali ko perdre mbongo. Alors quel est le problème ya pour comprendre que mesure wana ekozala na mbuma malamu te okomona na ba 9 produits oyo balobi ke ba kitisa bato toza na maïs toza na riz toza na huile de palme or na mboko oyo toza na bato baza ko produire maïs loso na huile de palme tango yo olobi ba kitisa biloko ba kitisa impôt ya biloko eza kuta na mboka bapaya c'est-à-dire que biloko oyo bazali Kolonawa et qu'on coûtait plus cher na marché, ça va créer des distorsions économiques. La société en Ekokanga, chômage et koya. Alors, bango balingi muto lo baté balingo zobso ko la bana na biso. Boké banangaite. Et donc vous voyez déjà ce que ça fait, ça détruit l'industrie locale. Yami balé. Ba opérateur économique ya Congo bazaka na posa biloko na ko kitela bango batalite parce que ba fraudaka déjà. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Ba fraudaka déjà, ba fraudaka poani, ba frontière na biso ezali poreuse. Monene ya mboka ezo sala ke ba entrée ezali ebele. Kende soko za kaka na Congo central là. Okomona ba bisika koko teleza ebele. Et du coup, bango ba message déjà ko frauder mesure wana tango bozo salango bango nde bato baganyaka. Tozo l'excellente faiblesse mais tokoya ko sala pe ba proposition tout en étant modeste, on ne dit pas qu'on est plus intelligent que les autres. La seule certitude c'est que nous avons beaucoup d'informations sur l'économie de ces pays et ailleurs. Alors, tango bozali ko zo mesure wana qu'est-ce qui va se passer? Dans la pratique, on a été ba importation nyonso ko banda goya statistique ya biloko oyo ba uti ko diminuer ba pakuana ata muto importer mutuka na déclaration na yokuta maïs riz nanini donc et quoi alimenter les sous fraude makasi, ça c'est la pratique congolaise. Et donc au bout du tuyau toko koma na niveau moko ya impasse budgétaire parce que ba recette à douane et kokita et après toko zala na moyen ya ko rencontrer ba besoin na bisote kola na ndenge bazolo bana te que non to sali excédent ya trésorerie mais okolo baté ko sali excédent ya trésorerie quand vous gérez les dépenses politiques yo za député oyebi ke ndemo za nan ba futi ote mais comment yo bana no balali nzala ozebi sa ngo na bombi mbongo na sambeto ça va pas, il y a un problème. Donc, c'est-à-dire que tant que tozo batoza contre-té, tozo bele andene tomesana. Bako pesa bato ba $100 ba desa bako ya ba sali makela quoi bako limo. Et donc vous voyez les dangers. Vous ne pouvez pas dire que au seul excédent il y a trésorerie pendant que ngaina yo yebiki ba futi bisote. Alors, comment vous pouvez dire que vous avez l'argent pendant que vous ne payez pas les gens? Vous vous moquez de qui? Et quelle est la conséquence économique? Tant que vous allez geler pays à bateau, que vous avez maïle. Ozo kata étape au vendeli. Chaque fois ozo futa bateau chaque mois, et allez ko permettre bateau na ba somba biloko na wenze. Na lopoto balobi
rémunération, il y a l'argent de l'État, et ça lui soutenir demande globale. Tant que tu vas au somba, économie est tournée. Dès que tu sombi, le col abisso, tu as une économie extravertie. Dès que tu sombi, tu as une porté bilan comme sous économie est tournée, et puis assiette fiscale, il y a mboka et il y a mounene. Mais tant que tu as un lobby qui est au salaire excédent, il y a trésorerie. Mais au foot, tu as batouté. Donc, demande globale dans le marché et qu'on diminue. Moi, je ne suis, je ne suis pas que scientifique, je suis empirique. Là-bas, parce que geler la dépense institutionnelle. Et du coup, le col a l'économie est retournée. C'est comme quelqu'un qui prend de l'aphrodisiaque. Au bout de 3 mois, le col économie est retournée. Assiette fiscale est conda, recette est diminuée, et le problème que vous aurez, et vous avez un maquillage bozo sala. Donc, tous les gens qui ont moteur ma bête zo sala pasi. Comme on a été battu, tous comme on a musikate. Oza témoin nangai. Lelo aza makasa yawa. Na lobaki ete makambo ya kokitisa billet ya avion. Boye ba ete bomi Congo Airways. Lelo ezate. Tozo ke bisabino et loko boza ko sala dans 5-6 mois. Beaucoup monde a ba conséquences nango. Donc, il y a trésor public unique. Je soutiens, je suis d'accord, mais méthode OYU, il y a Kolobate, Kokitisa TVA, chez nous, et Simbakate. Pourquoi est Simbakate? Comment on n'a jamais contrôle, il y a sérieux Costa la maté. Zaka Makele, tu vas saluer Makele, le temps opérateur économique, il va passer par un vandi. Alors, tant qu'on va avoir un million d'opérateurs économiques, vandi, biso population, zofinga biso ba député. Ngai na kondi mangote. Makele lana batu bayaka nango na ibandeli, c'est pour intimider les opérateurs économiques. Tant qu'on va avoir 2 millions, 3 millions, okoyo kango dongo ekokita lokola bicarbonate na kati ya matembele. Alors, botika ba jewana bino boyi baka mbongo à l'état, biso ba député ba finga biso. Soki batu basale loka malam to komisa. Mais soki to moni ke boye bolingo mema biso na boyinga. Parce que au moins bino yo za député oza na 3e législature na yo oyebi ke yo bimaka rapport sur la bien ngai normalement il fallait déjà au long parlement depuis quand olinga ngala ngai oyebi ba marché boy na yela yo ba marché ni ngada yo ba forage ozoni ba c'est pas pour ça. Et puis on a la chance de voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire la mission. Jewana, il y a sala banvu ya pobo benda balar na ngai osimbati. Toyebani. Mutabangisa samuninga wasate. Donc oui. Et pourtant Makele na baza ko sala mwana mokolo pango. Ce sont des choses simples. On n'a même pas besoin de tout ça, c'est un vrai contrôle. Le contrôle en domolo était place, il y a raté, il y a service à l'État, c'est la publicité, c'est quel pays? C'est quel pays? Donc, les lots sont vendus à la TV, au comment on a 10 publicités. Surtout ça, le ministère de mine. Est-ce que tout ça n'a pas ça à la TV ou bien tout le monde sala? Si le plan international n'est pas ce sont des distractions. Ils sont tentés de vous enfariner. Et donc, tant que tout ça, na bolingo. Pour nako kambika opérateur économique parce que yamabe pe bazana kati na bango. C'est simple. Yo yena douane, au sombaki eloko na $1000, ou yo déclarant on a $100. Ça va au côté ici. Mais bon, on a une structure de prix. Ouais.
Parce que la structure de prix a coûté $100. Si on a $100, a coûté la perte. Il faut acheter ce qu'on a $1000. Acheter 1000. Ouais. Alors, Namboka Bato Mayele, Basala Kamatele, Loya Pambala Pambala, Oite. Namboka Bato Mayele, Bakobengisa, DGDA, DGI, ministère de l'économie. Babimisi déclaration à douane. Batali au déclarant du combien à douane. Baken le ministère de l'économie. Batali au déclarant du combien de structure à prix. Baken na DGI, bakoti na état financier na yo. Na ba charge na yo. Parce que si on continue na ba charge oh il y a le quota au côté na cordon douanier. C'est-à-dire que assiette fiscale na yo il y a impôt sur les sociétés et koya munene. Et ça ce sont des choses qu'on fait avec méthode. On n'a pas besoin de venir crier. Non. Et ça, c'est la moi qu'elle est. Donc, ceux qui vendent ici, douane, DGI, ministère de l'économie, Babengi au balobi yon de Eliezer, au lobako l'osona au somba gamona $100. Oui. Mais n'engeni la structure depuis au tiers 1000. Ouais. Dialogue ça maloba. Ouais. Alors, vous avez le choix. Ce qu'on a dit que bandima oyo tchagi na douane, toujours répercuté on a état financier na DGI. Et du coup, impôt sur les bénéfices na yo et cause à la macasse koleka oyo makambo ki na douane. Est-ce que pour faire des choses comme ça, il faut que les Chinois viennent? Donc c'est comme si on était dans un envoûtement collectif, mais c'est bolingate bozala milimo blocage pour na ba vie na biso. Chaque fois que les gens prennent de mauvaises mesures économiques, basé esprit à blocage pour la population. Bazo kola, bazo souffrance, bakufana souffrance, to ko ni makambo na te. Mais to lobi te ke biso to leki batu nyonso na mayele, mais na ndenge ya moi muke oza témoin to bandi na bino depuis ba TVA depuis ba bukangalonzo okomona ndenge na lobby wa ndenge bakopesa batu ba $100 oya o meki okomona makambo na kosala. Et donc c'est là. Donc nous le disons avec beaucoup d'amour. Yo za député le kolangai oyebi batu bon tozo yamba par jour. Ces gens-là n'ont pas mangé batangisi banate moi groupe à batu la gambo oza le pas encore on a vu non. Il faut aller jouer partout. Pas là où moi je suis. Au moins nazo ebisa yo ngai penza donc au moins ngana biro mutute. Nga biro na koya ya yo soki ba nommer yo na koya pe na ndenga mvuya nazo menacer yo. Pour ya mutu na ngai. Ba misa na ngo bazana gouvernement soki na oluka bango ezana ndenge na biso ya bato. Mais nga okutanga penza mpo inga mwana mwa mpo ipenza na vandika boyo na longwe na ke oluka audience ministère de la santé. Allez, on nous signale que l'émission est finie. On nous signale que l'émission est finie. Bakine les messages balobi kata. Nazo bimate. Soki olembi kende. On nous signale. Non. Soki ole nazo bimate nazo bisaïsa. Vous voyez un complice. Voilà. Non. Di. Na lobi mo tamu ko godem po ya piquer la plateau. Na ko bimate. Ni ko bimate. Alors on a signalé la fin de l'émission. Soko lembi mama na monaki na match à Léopard non na ibiso match à Léopard à Tanzanie pardon na récapituler la nanga na monaki na match à Léopard na Tanzanie ba joro ba lembaki ba remplacer bango lokolo lembi maman remplacer voilà bon ce qui alingi te ja chaîne na ye problème à chanter la télévision c'est les temps ouais. Et d'ailleurs il faut que bientôt là na koyamba yo régulièrement parce que tozo kota na session budgétaire. Voilà. C'est vraiment important. Oui. Mais oyebi que makambo lobi batu bavandi na ndaku mitu ezo fungwa. Non, c'est ça déjà. Gouvernement bazu mesure. Balobi pona ba taxe na biloko mususu biloko toliaka. Bango ba kitisi bango makambo ya ba impôt ya makasi ezalate. Siko pasteur na qualité ya scientifique na yazo sala analyse. Alors zolo ba que expérience tozana ngo ya liboso ba ko bana ko kosabi ya liboso. Biloko ba ko produire awa. Parce que wana ba pesi faveur pona biloko yo utaka libanda. Ba produire yango. Siko biloko ba sala kanakati. Ba kozala na tendance à côté kango plus cher que biloko ezo utalibanda. Conséquence ba o ba côté ka plus cher muto akosomba akozala te
et puis bako se rabattre na mususu ya mibale ce qui est pona ba opérateur économique ebeli déjà bakota na fraude basala kango mikolo nyonso ezana eloko moko te ya kolobela bango. Mais attendez ici quelque chose de plus important là où j'ai aimé la complémentarité des institutions oyo kakake le fonctionnement des institutions complémentaristes. Et ça facile à kokanga miyibi oyo bazo salaka buzo bana douane. Attendez ici bien lobby ceux qui ont déclaré au lobby que Mulangi alinda oyo na sombiango na 100 francs. On a déclaré pour na ofuta douane ya muke. Nege ya kokanga muyibi ezanini yo lobby osombiango na 100 francs. Balandeli au place ozoteka. Bakuta sikoyo kamati Mulangi alinda ochango 2000 francs. Balobi atayo moko. Eloko sombi na 100 francs et comme il a 2000 francs hein, ndenge nini. Donc parce que le kola yo somba chango na 1500 et kokosi bakokanga yo. Alongwe kuna alobi ceux qui boke na DGI, c'est ce que j'ai aimé. En tout cas cette explication a évité ceux qui toyoki ndenge moko ndenge na yoki. Mais sikoyo et wana en tout cas pona peuple ba yokaki que mesure bazui eza ya malamu. Batu babeti maboko. Mais na explication pesi ebimi lokola ba favoriser ba oyo ba escroquer l'État bazwa misolo parce que les dépenses politiques nenga lobby eza gelé donc nenga tozaboye ce que moni des fois tozo sangana gileta okata suki et comme matata ba misoso ba yaki député ba misoso na yaki bazozonga bazo démissionner donc eza gelé azotali sa conséquence nango parce que tango bazo futa bato tango bozo gelé mbongo ko circuler te tango bozo futa batu ndembongo ezokota na wenze donc biloko eza moi oyebi ke koko nanga ba mwana bandalo omoni bato asala makambo boye donc koko nanga ba mwana na bane 50 40 ezaki mutu asali eloko boye rwana bato bayebaki na valeur ba mama te azaka talio alobi mais oyo fala azala mobali ye mwasi oyo fala azala mwasi ye mobali donc soka koko ba mwana alobi ne mwana seke au décevoir wow. Mais le lot ko bala basi ya maele ko le kabana bibali donc quand date zo te bayaya to sala ngona moteur mabete ezo sala pasi ke mutu azana ibale azoboya komela mai bayebisa bino ke bageno so matomsona na mibi bomona ngoti lelo tomona te batinda bino bo fingi finga yao bo fingi finga bomona ngo donc tozo sala ngona bolingo pour que mboka na biso ezala malamu pouvoir na biso ezala malamu siko l'émergence passe par les dépenses. Parce que tokoya kozonga aw. Mais yango introduction na biso ezaki moi matata. Comment on peut être dans un pays où les gens ne veulent pas que les gens réfléchissent? Non, bali to so bazoma. Tu vas réfléchir à talisi makambo. Non, yoka, c'est le réflexe des ignares en fait. Ngala biteke na zamaele. Okomona tango bazo kabola pouvoir. Ah, to lingi ba théorie. Mais c'est la théorie qui éclaire la pratique. Au moins les places même bino. Ouais. Mais bango soki ba yibi mbongo ba keso ba diplôme na campus. Bino batu bo nyokwami botikali na se bango batu batangi te ba somi ya kosomba. Soki total makambo classe malamu te, le Congo sera le premier pays producteur de professeurs ignares. Pana mboko ba thèse zo comme ba thèse. On dirait ndenge Jésus abalaka kama ina vino. Eh Tenazaki na professeur la ministre actuelle de l'ESU qui m'a promis qu'elle compte assainir. Yoka, ozoma tokena musi. Omoni po mona ndenge tozo saboter ba professeur na mboka na biso. C'est le seul corps où bénéficier de la majoration à salaire. C'est tout un message. On n'en veut plus. Et pourtant, pour nous salaire, il y a professeur, il y a université dans le Congo. Basa ko tuna posa ko na bidete bozo aka bi fois fawo basa ko somba ba doctorat na internet na banini akosio katanga na Canada mais université na Canada l'état yeba kangote batondi meke au moins 40%. Bolongoli bango na liste mbongo wana ezotikala bo pesi ba vrai prof. Oui. Omoni mboko yo eza na bato maele. Ngala lobiteke na maele ko leka baninga. Mais Namboko ezana bateau ba mindele ba benga ba no tang savana na bango. Mais ici pour cacher leur ignorance, on ne veut pas de théorie, c'est la théorie qui éclaire la pratique. Monsieur, si tu n'as pas été à l'école, il ne faut pas débiter des sonnettes. Allez. On a fini l'émission de ce soir. Mais il faut que ça soit il pour ba émission zoé na mona sa wana soit il.
Pasteur Godin Poi, j'aime l'avoir ici. Je vais l'inviter prochainement. Tokolobela. Tolobeli makambu ya économie moi muke et puis tokoti na makambu ya classe. Tout ça la moi évaluation. Ça la passe. Moi besoin de faire. Zalaki na. Moi on monika mutu mo boy donc pensa donc yé. Azaki mutu akibinda ko yi. Je me suis souri comme professeur mais le professeur ignore alors. Hein? Les professeurs, c'est à la fois l'intello et l'expert. Enfin. Voilà. Je finis par une petite question. Ouais. Pasteur Godin, est-ce que Oyezako qui sa pas cité l'icolo passi tout monde en Congo? Balobi na batu que nous bancarisons bas salaire nabil. Il faut que la banque pratique oyezo sale masiko onga nazo banga pona nini. Ezo sale me pas ba fonctionnaire ya pamba o muto abimi azolela atie mbongo na se o komona ba billet oyo katana bande ko botala ngana za fonctionnaire mbongo na zwaki yango na banque ya First Bank o to bande ko benga kala nani FBN Bank na Kimbuta. Je m'appelle monsieur Malombe Ndek Alphonse, je suis fonctionnaire de l'État. Na keko zo mbongo na banki bande botala nano mbongo oyo sanduku mobimba ya mbongo ya kopola. Filmez ici, montrez mbongo nyonso oyo ekatani. Je suis assis sur ma table. Nalakisa moko na moko mbongo nyonso. Regardez-moi ici. Mbongo nyonso yango, nyonso yango. Mbongo abo. Batelinga na liasi, je touche combien? Nyonso yango esili kopola. Na FBN Bank. Ya Kimbuta botal bande kunanga mboka yango tokei wapi botala mbongo nyonso ya kopola oyo botuna nano bande kuna biso basalaka na bank tango bo klasaka mbongo montre-moi tango bo klasaka mbongo oyo bo kontaka yango to bosimba kango na maboko te. Vous mettez des briques et des briques, ça c'est tuer les gens. Tozo kende wapi na mboko bande kunanga mbongo pasi Mosala passe. Nabi makananda ko na 7h30 na zonga na 16h na matiti oyo benga kanguma lembe. Ça fait mal. Mais ça fait comment est-ce qu'ils vont rentrer? Na rentrée scolaire. Yango na 5 ba konjamboko botela biso likambo. Ministre des Finances, et oyo komini. Oyo. Parce que c'est le ministère qui paye. Tant ba classe mbongo na banque, qu'est-ce qu'il faut? Na kei na mbongo na banque bazong sa mbongo na ngali so et puis la fonction publique besoin décider ko longola bato la banque wana. Merci. Maintenant ma crainte est à quel niveau? Si ko soti soda akei ba futie ba mbongo akokata katana wana soit akotomboka sur place wana soit akokende kotomboka bisika koluka kopesa bato. Cette pratique là est-ce qu'on peut expliquer juste dans une minute s'il vous plaît? Comment ça s'est fait ce qui mbongo et baby? Est-ce qu'on continue à injecter ça sur pour un fonctionnaire ou bien banque azana façon ce qui mbongo et baby et l'autre côté ça inflation les alliés sur liquidité monétaire. Mais ce qui mbongo et baby banque il faut remplacer. Vous comprenez? Même bancarisation, vous savez que nous avons une bancarisation illégale. En finance publique, on a des acteurs majeurs. C'est l'ordonnateur et les comptables. Tant que nous avons un banque comptable, comment un État peut consacrer l'illégalité? Évidemment, il y en a des réformes depuis 2012. Parce que les gens n'ont jamais réfléchi sur cela. Donc, en finance publique, donc dans la procédure de la dépense publique, nous avons l'ordonnateur et les comptables. Oui. Mais la bancarisation au Congo, comptable doit intervenir. Donc, l'État lui-même consacre l'illégalité. C'est compliqué. Donc, tu reçois moi, vraiment, tu as l'objet de l'équipe, mais moi, je suis en nayebi ke bako pesa mo batu mbongo bako ya oza te vande ko nangai na ko vande la bino ko yo elo. Voilà, il en est fini. Vous voulez ces gens ils s'en sorcellent le pays ou quoi? Ouais. Allez. To suki so ça bino Congo rweze za wapi? Bola kisangai. Luka bato banda ko tinda bafinga ngai. Bola kisabato place Congo rweze zali. Obiso bino bozo biso ko ba zoba. Bosala la pression pour bobinda ba chweke pa ba libanais. Bon, ça va, Nabiso. Pasteur, merci. Allez.
Merci la Bye bye, tikelanga plateau kendi. Ça ne va pas. Mais nagoya lobby. Okoya problème ezate. Bye bye. Bye bye. Allez, il en est fini bande kolanga, c'était pasteur Godempo, il vous sentez que c'était profond. Pourquoi c'est profond? Bisomo konde tolingi Kongo ezala otozali après tobandi ko envier Liban. Nzela basali nzela lelo après 6 mois nzele pasuki bato bazwi mbongo. Na lobera ki makambo nzela kabinda ah dommage que la régie n'a pas parlé le même langage avec moi. Batali sabino nzela wana ndenge mitu kezonyo kwa. Mais bato bazandengwa. Makambo balobi mesure pris par le gouvernement ya ko exonérer biloko oyo bazoteka teka et ko bénéficier kana bato oyo bazo importer biloko Liban alors que les Congolais n'ont plus d'argent. Botika la brancher ton. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.